Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, Taranga, on a s'abonné. Bon, donc, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna na question ezali. Pourquoi tangu tozalaka na boucherie fiançailles ba relation na biso ezalaka lolenge mususu. Tomona ke relation na biso ezalaka na bambiance moko ya malamu, ba amour moko solide et tozalaka vraiment bien, bolingo moko ya makasi. Mais tango esalaka ke tokomi esika moko na kati ya ndako, tomonaka ke bolingo na biso ekomaka différent. Sikoyo ndeko oyo atuni question oyo alingi ayeba pourquoi na kati ya bandako na biso bolingo échangeaka pendant que na libanda tozalaka na bolingo moko ya bien, bolingo moko ya makasi, bolingo moko vraiment solide, mais na kati ya ndako bolingo eyeko changer. En tout cas, question oyo eza pona ba maman, eza pona ba papa. Donc ndeko na biso azana bosenga ya réponse ya question oyo. Je sais pas pourquoi a posé question oyo, mais azana posa vraiment réponse. Réponse na yo, réponse langa. Donc ekosala bien.